Oh, père, tu es le motem. Pays mobimbo kotala déjà banzete ndenge za santa banzete ya mabe. Banzete na neboya koningana. Okomona nzete mbila banda tongo tema lokola ekeko. Bafumi balekaka su ndenge kala nzaleleka balana madusuti bakufa kufa saba bimisa bango. Voyez. Bambo kisasa nde bando bunda bango na bango wuvu na nzele esila. Bambo bazana quartier oka banya obalelaka su wuvu te so bakutene longia mawa. Ozomona ngoma te. Père, tu es le motem. Pays mobimbo kotala déjà banzete ndenge za santa banzete ya mabe. Banzete na neboya koningana. Okomona nzete mbila banda tongo tema lokola ekeko. Bafumi balekaka su ndenge kala nzaleleka balana madusuti bakufa kufa saba bimisa bango. Voyez. Bambo kisasa nde bando bunda bango na bango wuvu na nzele esila. Bambo bazana quartier oka banya obalelaka su wuvu te so bakutene longia mawa. Ozomona ngoma te. Botala ndeto jinji na se awa otu mai mvulo enoki o eza makambo tokoyoka badega lelo botala mai botala bina moko so na lobi o na lobaka vela mai boy. Nous saluons notre héros national, Armand Kingouli. Depuis le village de Mbili, un commandant le maréchal
Papa, toi Kangaman. Tu risques tout Kangaman, papa. Steve. On ne saura pas passer ici, Steve. Kozonga. Oh. Kozonga. Là, il fait aspirer nos cellulaires. Kolanda bango te de balo balanci tere olega. Oh, pensa vraiment baka niveau eza lisusu bien te ou bien nini hein? Mombo na muke beti ka isali boy. Keba kotana libulo za kana simana. Ah, soko sali jeté OK hein. Oui. mokonza mboka do tosenga na biso te soko lingo sali so lingi to tiki nao po bana tosenga osala na o soko lingo sali so lingi to tiki nao oh pe o tshela moteng pe mo bimbo kotala deja banzete ndenge za santa banzete ya mabe banzete na ne boya ko ningana omona nzete mbila banda tonga tema lokola ekeko bafumi balekaka su te ndenge akala nzalele ka balana madusu ti bakufa za babimisa bango Voyez. Bambo kisasa nde bando abunda bango na bango wuvu na nzela esila bambo baza na kase oka banyao balelaka su wuvu te so bakutane longia mawa ozomona ngoma yo bena botala mawa bango pese kangami likola fulu ekangami donc fulu na fulu awa fulu na fulu ngayengo problème nini na honorable Godefroy. Mon tour est réchauffé. Allez, admis, voilà, Bazar au devoir 150 millions de dollars. Mais moi je suis celui du gouverneur qui n'aura laissé même pas 1 million de dollars, les amis. Même pas 1 million de dollars. Donc, autant la nyongote. Et égalité. Nous avons 150 millions et où tu as puis la banque ni de balax. Monsieur le gouverneur, on a nini à solo babongo. Et un enfoiré de sorcier. Parce que ce n'est pas non. Mais toquer la justice. Voilà. Toquer la justice. Oh, na refunda. Alex Abisso place ni banyongwana, il y a 150 millions de dollars. Et puis bino ba journaliste ning bozalia. Nasina Ibso qui ba député. Il y a l'Assemblée provinciale, Bakende, la commission, Bakende, Batuna, ba banque, Nyonso, et ça, la élection Nyongo, Bisso, tout ça, et puis Bino qui va journaliste pour ça l'enquête, Bokende. Les avis n'aiment pas beaucoup de donc, Koloba Makambalo, Kouta, un modèle ou un ascoyo, et l'on n'y a pas malam. Honorable Godefroy, Yopé, Olobini. Ibina nyoka na taya nane. Taya mi.
boyebi mpona nini mboka ekufi te toyebi te bobote miyibi bayibiyibi bambongo basombi ya imeble bakoma okende poto bana kongo baza na pasi antu honorable monsieur le gouverneur alobi tour oyo bakokanga yo wenini mboka ezokufa tika biloko wana bu akosika makasi bobote miyibi bayibiyibi bambo ebabali basi emele bana kongo baza kokota antu Rigoki Charles, Vini Fondation Charles, makambo yango ebandi lelo.